pupa disque d'or certifié oyo ekomi kobota manzanza ti ya sivandaku eloko tu oyo ezalaka certifié bapesa yango avec cérémonie biloko oyo bokolesa bafani eza miziki ya bien eza badansi ya bien eza basali ya kitoko oyo bozobeta bozobeta basali ya minene te muninga beti stade bino bozolesa bagorini kaka bozwi baentourage wana oyo bazalaki mapapa manzanza bozwi bango bokomisi bango badirecteur ya marketing tala ndenge bosimbisi ndeko na biso touche un artiste donc afuti biye na ye ake kozwa eloko oyo eza te na valeur te bapapa we voilà. Naeko sala droit de réponse. Naeko sala vraiment droit de réponse. Nandeko na biso oyo aza ignorant. To bengana comme porte-parole ya bourri. Nakati ya orchestre F victime. Comme awezali orchestre ya batu ya mayele. Bato batanga. Bato bayebi. Ko manager artiste. Naiko sala droit de réponse parce que bato na moni botindeli ngai vidéo moko asali alobi ndeko na biso azwi disque d'or na Afrique du Sud. Disque d'or na France bapesaka ngo na Snap. Snap il faut teka boyebi ota d'exemplaires o il faut teka na Snap. Afrique du Sud il peut bapesa yo disque d'or. Il faut ozala enregistrer na Risa. Na contrôler na ba page tout ya Risa natala soki artiste aza enregistré kuna artiste na bino aza ni enregistré ni reconnu na Risa oyo bapesaka disque d'or. Mon frère longwana o directeur ya marketing place oza vie bozi azoluka batu ya boye vie bozi aza na ba eva azoluka batu ya kolobela e boye ndeko na biso bapesi disque d'encouragement ya producteur selon sentiment ya producteur certificat ya producteur apesi selon ye eza ndenge nazana Valdi Tambwe natali 5 asali na fimbu na kopesa pe récompense selon nga na kopesa ngo Goche Ngimbi aza cameraman na kopesa ngo Ose dan na kopesa pe Manique de John na kosa pe artiste na yo pe selon sentiment soko lingi lobby na obimisele trophée ya fimbu na koya pesa e za même valeur kolongola te kobakisa te na o ndeko na biso bapesi na Afrique du Sud. Alors oza enregistré na Risa te oza reconnu kuna te sikoyo na éviter na mboko oyo ekomi olali olamuki soki muninga azwi disque d'or yo pe ok basaleli o mwa cérémonie seke na moni tokozwa pena ba trophée mususu ekoya na mboko ok na ane oyo nga artiste tel ngane na sumbaki mingi koleka ba artiste nyonso parce que na prison mutazwaka te akosumba te me bato baliaka trop seke ba trophée ya toilette pe tokomona ngo kala mingi te po fali pupa disque d'or certifié oyo ekomi kobota manzanza ti ya sivandaku eloko tu oyo ezalaka certifié bapesa yango avec cérémonie bolobi ono bapesa yango n'importe qui te mais bakopesa n'importe qui te mutu neti lwambo si omona bapesi ye yango mutu neti vie nanga we ranson oyo azwa décora na soirée moko Igwe de la forêt oyo atondisa bastade oyo abetaka oyo miko na Shagi na même podium est-ce que andima bakende kopesa ye pena papier linza za bongo grand pote neti jibe mpiana souverain premier oyo abeta ba fête de l'amour abeta ba TH est-ce qu'on dit ma pena bakende kopesa ye loko eza reconnu te un producteur asalela yo mwa récompense moko boye bobengi yango pe bolobi non bolanda batu ya analyste soko za pena vrai Gorine se concentrer zalaka ka concentrer na makambo na biso oh mais Gorine pas lembakati
Gorinde wotaya koki misembango akimi. Et comment na moment moko pe soki azomela mai te azolia te alembiti. Parce que mai na biloko oyo bokolesa bafani eza miziki ya bien, eza badansi ya bien, eza basali ya kitoko oyo bozobeta. Eyo bozobeta basali ya minene te. Muninga beti stade. Bino bozolesa bagorine kaka promesse. Tokobeta place boye. Lobi comme discussion. Oh, parler du peuple annulé. Est-ce que nga ken piana oyo? Bozolo ba bolanda bato analyste. Est-ce que nga ken piana nde na pesa ki bino date ya kokende kobeta parler du peuple? Nazo sala analyse sikoyo kaka ya 2 heures du temps. Nazo sala analyse ya 2 heures du temps. Ndeko na ngai ba okese za nango ebele. Moni soki okese zo bet so mabaku actualité ezate bazo bet so vraiment mabaku ebele esenga rapé otiki na yo même soko zo kende église miracle ezate tika église wana changer église mususu yango zomona avant un artiste amata akoma na ba niveau oyo akokoma nango esenga ko nettoyer na entourage. Et tout le monde a fallu pour pas nettoyer entourage, tout le monde a net fallait nettoyer entourage bondeni. OK, fallait azalaki muto a vision. Bozui ba entourage wana o bazalaki ma papa manzanza. Bozui bango bokomisi bango ba directeur ya marketing. Tala ndenge bosimbisi ndeko na biso touche. Un artiste donc afuti bien na ye ake kozwa eloko oyo ezate na valeur te ba papa wemba balobela ngote batabulai balobela ngote de tokyo kala lisolo moko boye oyo to imaginer en plus pays o bozolobela kende kwazwi bo féliciter ye fesa ata pays o musique ande ko ane betaka Afrique du Sud bayokaka 3 artistes musiciens ya mboka na biso makambu na aloba oyo botuna bandeko bafandaka na Afrique du Sud bayokaka Fali bayokaka père na ye bayokaka papa wemba soki okoti pe na ba trace urbaine yo leka na Afrique du Sud awilo longomba pe bayoka ke kuna donc okekozwa mérite na mboko musique na yo eza reconnu te babeta yango na ba fête te babeta yango na ba bar te analyse kosila te otie olakisi trophée lokuta toye to démontrer eza ya lokuta poto ndima yo kende kobeta na Afrique du Sud na sali ya munene yo muto oza danger yo muto oza bakora kuna yo muto oza ba disque d'or ya Afrique du Sud kende beta na sali ya 2000 personnes et on a plein il y a 2000 il y a 5000 il y a 2000 il y a 2000 nanga fali azobeta samedi na Angola na stade parce que il y a martyr tembese silibo ba yo toye to retourner pe muninga lobi na retourner bino pe boye to balusana no eloko po tembesila bokendo beta en tout cas mauvais ogi kingombe veluzo mbata bozelanga na analyse c'est Apolline Lumumba RDC Monde merci.